Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbuna Fimbu News avec Ken Piana. Avec Ken Piana. Donc pète à la gaga ma copine. Il faut suivre Fimbuna Film. Zolobi tout na Fimbuna Fimbu. Biso na bino, toko peta na kaka makofi. To peta na kaka makofi. Ken Piana. Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Alda. Ken Piana. Nathalie Makope. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo bandeko tout bolanda biso partout à travers le monde. Tolobaki photo la musarape ba histoire po histoire échangeaka te histoire babosana kango jamais. Toyokaka vraiment na poto wana ba maître oyo bakenda sango ba maître belé oyo boyokaka vraiment na sango oyo basala combo basala impact. Donc ezali pe na maître oyo a forma bango oyo aza na Kinshasa oyo aza icône oyo aza baoba balobi maître ya Fulata judo club Uraga maître Afuluta judo club Uraga oyo efandi na matete oyo bimisa ba maître ebele lelo tokosola na ye par rapport ndenge balobaka biso ba congolais ingratitude eza makasi pa na biso ba congolais tokosolola na ye toyeba est-ce que ba maître oyo ye a format ebele pendant ba année ebele mingi bazwa ba sentir mingi bazwa misala na poto est-ce que reconnaissance ezalaka. Alors maître Afuluta, bonjour maître. Bonjour Ken. Boni. Naye kotala yo to solola pour que Ken ndazo pesa masolo na kati ya mokili. To solola makambo ya judo na monde et puis précisément ko considérer na jubilé na ngai jubilé ozali ke ba judo kande ba sali yango ya poto pe ya Kisasa ndeko salama samedi le 3 na Bruxelles ndeko ngona toza ko solola pour la jubilé wana. Maître Afuluta, félicitations d'abord. Namoni osali mingi na musala o judo o formé bato belé. Okoki ko expliquer biso maître musala ngo bandango na ba nini? Oh d'abord judo na kanisi na bandango mwana muke. Ndenge bomona ka bana miki wana donc depuis 69 déjà na sana kati ya ba art 71 na ko bima siko na kati ya art parce que ba para bazolinga likamwana te. Papa c'est là qui tellement fermé nazo kende entraînement manda comme matete so ki sera bwa kelinga équipement na ki entraînement na zongi 71 na bandi siko ko bima et mukolo papa molenga na journal nde mukolo we bake mwana ya saka sport et na kasana saki na déjà na kanisi sport na bandi sport na ba 12 ans 13 ans te da bandi ko za kati ya sport déjà. Voilà, alors nayebi ke bozana papa Mopanzi mais na solano na yo mwa muke est-ce que idée wana peut-être ya ko former bato nayebi te obandaki yango koma yo moko ozuzwi na ba sentir osali makambo ebele oyepe kozwa idée ya ko former pe bana bon ko former omonaka ko former wana bato mingi bazoke na ba erreur ko former moto comme lokola moi
plaisir moko boye babenga kaka maître. Alors yongo moni eboti makambo ebele na kati ya mboka bazo déconner ba mauvais sportif, ba mauvais encadreur. Nous sommes aussi formation ya entraîneur. Alors maître club nangai tango a voyager à Bimi Libanda ya mboka parce que baza ba attaché na ambassade. Alors tant au Tikali ba ko pona na zeno capitaine ya club. Capitaine ya club na zeno ceinture orange, la ceinture supérieure bazalaki, déjà ceinture orange batinga capitaine du club. Alors tant que va mettre va voyager automatiquement na zako obligé na zo relève à club. Président a confirmé ngai na collègue nanga des compagnons d'élite maître Mpasi Tikali entraîneur ya club ni na zako formé tilelo na formé une équipe nationale na formé na ba club ndi na zo formé tilelo ndomoni batondi na kati ya monde wana. Voilà, maître, alors, tout le monde va ndeko à poto ba maître Belé Basangani, ba osa elo jubilé samedi na Belgique, bandeko ba oti ba Londres, ba mususu Allemagne, donc batu ba oti presque partout, bandeko à Paris, bazo sangana samedi. Na ebité, est-ce que vous aurez retenu moi ba combo ya ba maître oyo fula oyo lelo ba boule peut-être ya ko sangana, na ebité bazo landa yo, est-ce que maître nini oyo tokolo ba neti na ba Londres wana soit na Belgique soit na Paris na ba maître oyo toyoka na sango au format neti ba maître nini na ba maître oyo toyoka vraiment na sango ba maître pena oyo ya makasi oyo ba champion. Bon formation ba l'équipe belé. D'abord on a expliqué bato jubilé parce que bato comprendre tena no jubilé salami ndenge nini. Jubilé ezali lokolo excusez ezali lokola manifestation ka ba maître ozotanga wana basali lokola reconnaissance envers maître na bango parce que jubilé ezokende en principe na cinquantenaire donc veut dire maître oyo a formé pendant 50 ans donc année ozali bien fixé que ba joki ba ko sala yo jubilé ozo médaille na yo ozo ba reconnaissance ya ba bana oyo formé na bato ba moni musala na yo donc na sali plus de 50 ans de formation nazo continuer tilelo alors ba jidoka ya poto ne ba sangani wana ya kisasa ba sangani na to sala mettre honneur na to pesa honneur na ye eza to pesa honneur soki akufi de ba sala honneur wana ba sana poto belé maître Baina azana na kati ya Londres maître Baina kinda sango ya zaka na Londres nabi ke maître Baina master ya sœur na Angel Muswahili pire petit avenga dia ngadios d'abord bani na maître Baina pe maître Baina c'est élève na ngai donc parmi ba élève ngo d'ailleurs na Londres tant na zoka ba rapport na e azo continuer ko bunda azo continuer ko s'entraîner parce qu'on a Londres parce que maître du 15 l'itadi là azo kuna grand dojo na Londres wana karaté na Bruxelles azo comme la bino na karaté singa ça sur déjà train basé azo ku taxi azo koya maître chinois azali wana na Londres nazo ko saluer pasteur Ngele John Ngele parce que na Londres donc wana techno bajidoka à Londres mais la libanda baza ebele ba Solomogo zala wana na kutanga Dissa Sichora azana Londres mais azaki adversaire nanga azaki adversaire nangai l'équipe nationale ngana comme qui entraîneur nae tonga na kei déjà alors azali wana maître Kolongene Citra on a baza ba adversaire nanga bazana Londres na Belgique bazé belé ye manzaka mankoi organisateur ya eloko na kata Belgique Tamara Congolo bazana France donc bazali belé na continuer ba komona bango Aziz Makukula il faut ça na partie oyebi tata na yo élève na ngai do yo automatiquement zali jidoka yo format papa ya Aziz Makukula oui jo Makukula oya joueur papa na yo format Aziz Makukula papa na yo jo Makukula jidoka na ngai azana kisasa wa azana kisasa donc tilelo toloba tilelo bozara contact na papa Aziz Makukula donc il y a reconnaître que yo ndo format en tant que sportif aye biango très bien même quoi que niveau naie social reconnaissant après ça a ritué même devant public même à Kitina Jeep ça qu'on reconnaître que muto salangai yeyo aye biango bia zo salangona ndima ka reconnaissance wana et na kati ya likambo pe nazo souhaiter oui jo sala
Aziza Makukula papa asala Kinshasa na poto ye a représenté na rencontre to sala poto tombola likamango. Mais Azizi Makukula est-ce azana Kinshasa est-ce que besoin attend biso ya kokutana peut-être. Bon, c'est ça le problème. Nabi programme n'a été qui a ça na Kinshasa. Le colo informing a ça na Kinshasa. Na kosala tout avant manifestation na monaye. C'est la première partenaire Rangai na kati ya manifestation oyo. On sala tout azala. Alors maître lelo ba maître basangani na reconnaissance bazo c'est le jubilé ezo sala yo moko na ndenge nini. Côté là bana yo format o bapanzana lelo mokili mobimba bafandi ba raisonner balobi te to salela papa na biso jubilé ezo sala yo ndenge nini. Liloba nini ya mokako swa ko souhaiter na bana na yo o lelo ba reconnaître makambo oyo sala pona bango. Mokako swa ezali ke mwana aza kotosa tata na ye aza ko reconnaître oyo papa muta salangai do mwana na azali mwana zo na mapamboli ebele baza ebele kuna ba veve kiamwangana alili kiamwangana bazali wana ba Nicole bazui bakozwa mapamboli po baza ko yebake oyo papa muta salangai et ça nga plaisir au mwana mutumuka telemi boye grand judoka na France oyo s'élève ya maître Afuluta le kumunanga yango wana et lelo yo baye ko prouver yango na événement yo ya jubilé ko salama et ko zobanda lobby na Belgique et ko ya ko suka na Kinshasa. Voilà, alors tozongela yo na bike et ça la biso bien en tout cas biso pe un jour ba biso ba ken piana to sangana na ba Jean-Félix Basasal ba Jimmy Mukendi ba Thierry Landu ba Jise Makolo ba masa na biso ebele ba kenda ba poto na ba Kamsi Kamenga tokosangana un jour na ba Elvis Ayombo donc toza ebele tokosangana un jour pe tokosela ka na honorable Zakayo ba baso jubilé un jour même après 30 ans et kosala biso toujours bien pour la reconnaissance papa na habité tomonio na maître Afuluta na habité ozanani tomoni botambola toujours ensemble. OK, merci vraiment pour la parole. Ngai nazali maître Soleil Mukala donc nazali mwana ya papa nanga Afuluta papa ou vraiment donc abandi na biso na kofanda na konguluma tina kotelema na ndenge lelo tokoli na kati ya judo pe tuza toujours na kati ya bain ya judo na baninga nyonso tu baza na poto neti ba maître oya Londres nani qui encore maître Baïna très fort wana mama sua nanga coup de chapeau vraiment Baïna très fort donc na kati ya masolo des promotions na kati ya masolo et puis l'organisateur Eric Manganza Kamankoi wana za mwana na kati ya masolo baza ebele o mettre kuta tangi jaba kombo donc yo aza papa asali biso toza na monde ya judo donc icône ya judo congolais muta contester ngwaza te muta boya ngwaza a kotika la kozate timo kilero kufa donc c'est ça l'image du judo bon peut-être que le loyo même gouvernement donc ya ko reconnaître ka monde sport na ba papa oyo mais coup de chapeau mwana oyo ngana bengi mwana mais aza koko par rapport ya papa alors nde abimisi initiative oyo ya kosala masolo oyo pona jubilé na ye alors vraiment ngai naza moko ya bana de le plus rapproché na ye même de partout komona ka tozalaka na ye kaka na ba. Merci. OK. Merci beaucoup. Alors papa namoni déjà ndenge ba selo jubilé boye to solanga ta litoya namoni po kokaso beta mutu mouvement te papa. Oh kobunda mingi pe ezaka na tango biso tokoma balakisi balakisi mille mouvement na mutu kolakisa bana d'ailleurs
mwana moko ya muke on azo former mikolo yo ayotunanga maître yo sasi jibile sikona na mapesa biso entraînement donc veut dire que na pesa entraînement tilelo na ndako tina dojo na pesa entraînement d'ailleurs lobika samedi manifestation za Belgique awana kisasa baza ko décorer ngai lobby lisusu na stadium ya Matete na sa décoration na ngai médaille d'or na coupe car ya musala ya ancienneté o ba umeli plus de 50 ans na kati ya formation ya bana alors compétition za même na balé plus de 35 ans 45 ans déjà aucune retraite aucun pour comme formateur papa bon na profiter na tout na ba question nyonso na yo kaka balobi bo baby sipe bato ebele bozo formé bana pe bakendaka kobunda na ba compétition bokotisa pe ba mettre belé nzela molili keno jidoka il faut za neloko na poche ozo bunda mwa bilima ba osala ozo beta bato ba dans le vide na ebité bandeko bazolanda biso nzambe na likolo pe azolanda biso toyebi ke awa bazo organiser le jubilé eloko nini regrettaka makasi peut-être na carrière na yo sali peut-être pour ko lo bango devant caméra mosusu ko sala biso bien nzambe na likolo pe peut-être akofungola pe ba porte mosusu otuni motuna moko ezali très capital pour na ba jeune pour bazo sala sport na bundi plus de 173 combats donc na ebinda kwa nganga te et d'abord après ba combat banganga oyo basela ki adversaire nanga kisi baya ko lukanga bazali bateme bazolandanga après combat nganga yo ko tunanga maître oza musika pour na sala biloko mais oyo nakutani nango pe na motunanga pola te donc oza musika ola kisangai ba grand ganga na kati ya kino baya ko tunangai sikoné so secret nganga nanga nani Jésus Christ Dieu le tout puissant maître ndengo zaboye ata mwa mai moko sukola te maître bon na habité maître toko sana so bata mokili menzambe pe toko sa été quand même tango na tangi kombo na e do na sakana kana été kotosa baboti kotosa maître oyayo koyokela ye tika biyoka yoka gris ni nabundi na ba japonais nabundi na ba mindele nabundi na ba étranger secret zali kaka entraînement koyokela maître kozala na discipline ndenge balobaka tambola malamu na mokili po umela tomoni yo pe nzamba peso mikolo ebele en tout cas kimobange pena eyepe c'est que ezaka rapona ndenge otambusaki vi na yo na logique ndenge lobi koyeba kotambola likolo ya maki wana mutako tambola likolo ya maki ti kuna maki opasuka te donc veut dire que telemisi maki penza tout droit okei na maki ti okomi okiti wa biaza na kisi aza magicien koyeba kotambola ndenge lobi na mokili koyeba kotosa maître na yo kolinga koyoka o maître lobi kotia tembete meka kotia na pratique et ba maître landa o suivre mwana de près pour amata kotina mwana panganga te nganga azoluka kisi azoluka mbongo po atindi yo après luki mbongo mais biso tobundi na bato yo aye na mpungu nzungu ezotoka penza bwe moto moko abisinga bi amoni nzungu wana yo mto za na kati tanto matina combat après combat plâtre na mama mo bakotie plâtre mais yo mto asaki na mpungu na kisi sikoyo maître nakati yo maloba te est-ce que ezosala bino fier lelo ya kotala bagene oyo bazopratike sport lelo ekomi soki bagene bazosala sport tokomi kozwa bango na image ya bacolonel po makasi ya sport na bango oyo bazokende olekisa te na baclub bazoya kolakisa yango epa bamama oyo bazoteka bamama oyo baotembola na basaki kokata bato bachenete lelo sportif akomi neti colonel neti bandi nayebi te eske na série na bino pe oyo bobandaki basport yango bozo rene bozalaki mpe na meme comportement oyo tomona lelo ya kobotola bato biloko ya kokata bato bamasheti ya kotia peut-être bato mal à l'aise eloko lobi wana ezali très important nyonso wana nazonga toujours na encadrement baparent bandeko sozotina mwana oyo okende osala entraînement quelque part tala club nini oyo yakei et puis moto nini azopesa ye entraînement
nazomona wana kati ya Kisasawa partout mwana moko aye na antena dojo asali 1 mois 2 semaines oko kaka maître moko azakuna kena tunnel tomboli bibende techniquement zéro oya yekoli eza pona ni commerce batu na nzela na kanisi o asilisaki mobulu ya ba sportif na matete eza kanga yoyo ibandai na kulunu te banira be kiri be bazo bunda ba suspendage do na matete na kaza soki 7 ans met 7 ans ngai no zongsa na convaincre l'état na convaincre que bourgmestre na convaincre autorité que judo ezali bloka ba kuluna te ba kulunero baza ba sportif te sont des voleurs l'état faut landela bango alors ligue fédération kolandela ba club judoka oyo abimiza judoka asali kuluna suspendre na club so tokola ka bongo obundi kaka na club yo moko zoba ko entraînement poser na problème na maître oza na problème na club et puis to bengani yo bala moko longo na club alors faut bazongela idéologie wana mwana azana mentalité na ye pe omona tambula mentalité bien so na bundi bo bengana ngai so na bundi bo bengana nga pour judo ezali pona ba colonerte d'abord judo ezali sport mo ya intellectuel na Japon omona ba maître ba champion ba universitaire ou ba policier ils a pas il faut mona voyou akena sala judo donc ce ne sont pas des judoka azolata et poste ya judoka aza judoka te azo salir judo na côté la fédération na ligue pour na likambo sanction na point o yebisinga wana voilà tout le monde a ba ndeko na biso ba sportif ba maître belé ba préférera semia sala na sport libanda ya mboka pa lobi na Congo récompense vraiment ezalaka nango mobulu atozu ba ceinture 1000 donc ezane tozo zaka mukumba ya pamba ozotia na ndako bandeko mosusu ba préféraka akende ko sala ngo libanda pokuna ko zala récompense kuna moi li futi ezali. Est-ce que maître on se retrouver na musala oyo depuis au banda nandengo lekisi petango ya sport mingi kaka na mboka nao likambolobi yango des problèmes yango wana parce que sikonde e bandi ko ya moi moke que moi recette compétition bato afuti ticket surtout sali judo ozobundaka pona kolinga judo avantage mo ezalité puis ba sorti pe izala kité buna l'équipe nationale a wato bundi tete compétition bokete lelo moi chance et comme ndenge mboka zo évoluer et club à judo ba voyager club à judo ba kena mboka boy moi ba médaille pe ezali koya siko ezali comme organisation ya mboka total kaka discipline mon côté nyoso ezali ba discipline olympique veut dire que ceux qui mboka bimi na jeux olympique quelque part médaille mususu ce to rete on a balé to jeu na judo ce to rete on a judo to jeu peut-être na lutte ce to rete on a lutte peut-être jeu na cyclisme to na basket donc batika ko minimiser ba sport mususu ba pesa sport nyoso avantage to bimaka biso ba formateur tozo lembate ba mettre bango tozo former bango tozo ko encadrer toujours ba mettre na moi maele wana oya bokoko o babi monoko ya pakezo lumbame yezolo balika moko a solo donc pesa toujours ba mettre moi conseil ba marche à suivre pour sport mata bien vraiment avantage ezate par rapport na libana ngolobi mais bana ba décourager te nomende bazo bima pe omoni même par sport et omoni sortir za belé pour nini awa avantage pénalité so avantage ezala mbele longa nazali grand professionnel mbele na habité bien attendre en hélicoptère. Voilà, merci. Tokomi na biso na suka tokomi vraiment na suka l'éternité la yo liloba suka bolandi bino moko grand maître ndenge expliquer biso na émission apesi pe ba conseil alors to senga bandeko na biso bosala ka sport boswango comme musala ndenge ministre akenda na bureau na ye ezala te okomi sportif yo wana na nzela kokata batu machette yo wana kozonga na foyer na yo mwasi na yo nde akomi kobetama mwasi na yo nde akomi adversaire basalaka sport mpona kobeta mwasi na yo na ndako te maître baina est-ce que bundisaka mwasi na ndako po teoki a bazokumiso mingi maître baina na oka apesa ngono makasi na Londres wana donc tokomi na so na suka vana pesa papa parole à suka na ebité papa koto okoloba message nini ndeko na biso Azizi Makukula o papa zolela pa mona e azana Kinshasa message ni bo pesa Azizi Makukula
oh peut-être azape sportif malgré ya beta balle mais azo reconnaître binote ba grand maître ya judo on repère ces messages ni azo landa so na kamera. En tout cas merci vraiment la parole aux Zongi Selingai et tant que sportif na kolina makila wana nazala ngona nzoto na poni ekolote ils à la football ils à la judo ils à la basket nyonso ils à kata monde sport alors nazo lobela na ba sportif nyonso en général comme Aziza Makukula comme on est bimi boso en tout cas papa Aziza Makukula maître Wijo Lwabea donc wana zali vraiment na koba moko ya ba ya yana nga na kata musala alors tout ça na eu des temps autres bon vraiment à kota kata na masolo oyo baza ebele na poto kuna ba maître baina ndenge baza pe na kata monde initiative masolo Beric coup de chapeau alors Zewa Samson zala na kata masolo et puis le PDG Emery Kabasu na Bruxelles côté na kati ya masolo eza makambo ya icône ah to bosa na mboka te eza origine na biso na bino boza dia na monde évolué wana boko kiko sangsa ba idée to epeto ata ba occasion biso to zuite to pesa ngo chance peut-être na bana o bazoya ba na olympique ba pe na ba médaille na mboka de souci na biso eza compétence wana ezali mais to zi ba occasion wana te mais na compétence wana to za ini en esprit to tcheli kanisi moko vraiment to ko exploser même Europe wana États-Unis bakubanga neti na ba icône na biso ndenge toujours reconnaître aza kutu bato baza na ba monument na kata mboka o monument telemi atande batie na rond point victoire wana bango ba telemi bazebele ba shora ba grand frère ba père na biso ba ekolo ngende ba Pamelo Mfumu hein est-ce que bolo ka masolo la bango na kata monda ah bazebele ba Zizi Mabondo wana nyonso bana to sali ba chendela bulldozer hein boya balengiris na raisonner opé na combat moto salaki contre Geda wana collègue nangana okia kuma pasteur mais Nzambaza na kata sport to ignorer loko wana te prophète Moïse na Londres yepé sportif makasi prophète Moïse en tout cas nazo senga vraiment bozala ini Zewa Samson kota na kata masolo na yo kayo ngai maître Soleil Mukala vraiment naza moko pe na kata monde naza toujours dans les bains en tout cas coup de chapeau na Eric Manzaka Mankoi coup de chapeau puissamment encore na maître Baina très fort on a ko jamais ignorer l'utadi là du 15 vraiment coup de chapeau ba grand nanga nyonso tout na monde sport coup de chapeau en tout cas to sangana Zizi Mambondo makuku en tout cas bazebele basodolo boza na poto kuna na ngi koyo kabino en tout cas so pe bozo za message bo sala kuna za ba métro ezali ba taxi za bolongba kuna mbang boko bo rejoindre équipe wana nyonso tout na Bruxelles en tout cas to évoluer na likambo ko sala élévation makasi na monde sport surtout na judo pe na ba sport mususu pe balanda toujours lokolo puisque esprit à combativité za compétition ezali to former pe bana o bazoya sima puisque pe ndenge pe papa journaliste a posé ba question en tout cas za ba question moko et toucher nga makasi c'est possible donc il peut ba que ça possible to orienter monde oyo tous doivent payer médaille dans les Jeux Olympiques, les championnats du monde, les Sénégalais, les Obima, tout ça, les Congo. Merci. Merci Carlos Sikabasu. Merci Richard Amelin. Merci Prince Yaweli, aux États-Unis, sœur Nathalie Neymar, sœur Pauline Lumumba, na Genève, RDC Monde. Sœur Pauline Lumumba, na Genève, RDC Monde, sœur Pauline Lumumba, na peso bambote belé na Genève, Adel Djogo Bagou Danger, Adel Djogo Bagou Danger, Adel Djogo. Merci mon vieux Louison Mbata, na Cape Town, mon vieux Louison Mbata, wapi mon vieux Jimmy Belaou, et ça la biso bien. Alors maître, avec beaucoup de respect, nazotigela wa micro, opesa ba message no asuka, bambote, makambu nyonso, ponanga vraiment nasuki wana mon vieux Gauthier Mascotte, ingénieur de banque, Angel Moussoili Makizembe, Koko Arafat, Aloïse Kisunga Moussoili, ingénieur, donc il natigela au micro. Opesa bambote na batuno nyonso, ba dédicace, lilo basuka, makambu nyonso. Nakubandana no kopesa na parce que batunso baza ko manquer ngai il faut aluka batu numéro d'angai na ko répéter encore 3 fois 081
190 24 65. 081 190 24 65. 089 411 26 63. 089 411 26 63. 090 868 42 82. 090 868 42 82. Eric Manzaka Mankoi. Continue Moussala Nazali Anga pe nazo pambola nazo bongisa terrain. Maître Chora na sepelitro petit nanga maître Lidjo sala elo kwano sala ki na seplaki nango makasi tro petit mife mwana batende na mbio na kata Londres na oki deja que ozozwa voiture poko na Bruxelles na Olanda bino na pokwa ngapelo bina zali kozwa su décoration mosusu awa ya misala kaka na sali tokuta na Bruxelles muna Citra ekolongene kozanga te master tozala wana lilike mwangana ba petit na ngai vv ke mwangana petit vv Bouddha kobosa na G4 te tozala na ba fi nyonso ya matete balobi te kaka eza mpona ba jidoka mwana matete ekomi likambo ya kisasa mpe kongo mobimba tozala wana totombola eloko na biso ekende bien ezala na succès mpe nakanisi eza masolo asuka te na komona Ken Piana tokontinue masolo mpo naye kodécouvrir sikoyo alors mukende na États-Unis nayebi le bon tala na kati ya masolo ozalaki États-Unis eza musika te sote makanisi na maele na yo naza na bino toujours prêt ba numéro nanga boziango Facebook biro nanga eza koleka donc merci mingi tokutana na ozela rapport na bino ya soirée papa moli nazo continuer toujours na bino la suite continue faites ezo continue